eloni sepelisaka ote na musique na biso ya Congo o vraiment ntango otalaka boye esala kopasi omona moto mosusu bozali niveau moko te atelemi azofinga yo omona moto mosusu mpena yo kozwa ye okofaire nourrir ye pendant quelque temps moleka na tele alobi ba n'importe quoi osaleli motu bolamu maleki na tv azozwi bolamu wana balusi yango azwi nde mabe no abimisi eza makambo tokuta mais on n'a pas le choix toyebi te soki biso bato kochange yango bon soki mpo na nga eloko na regretaka na musique eza yango bapolémique mo inutile tosala bapolémique ya boulot ozala bien tolimanaka te yango bakino brigade yo vraiment oza bokoko to bakisi to yango natunaki yo question wana parce que oza makambo wana to bokoko eza kisi te nzambe alimbisa brigade mpo oyo olobi oyebi te brigade nzambe alimbiso makasi nzambe wapi ozoloba au nom de Jésus alhamdulillah nakomba nzambe ya likolo na se pa akeli mai akeli biso bato nakomba gege te yo moko tani nakombo ya alhamdulillah nzambe akeli likolo na se asali mapata asali bato na lolenge na ye asali mai na lolenge na ye asali mokili na lolenge ya alingi kokoza ya tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodide Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonsoir et bienvenue dans cette grande tronche exclusive. Na site à Mounene et l'équipe a site tout internet Elenga Congo, site O, Zolandama Makasi Mikoloyo. En tout cas, merci Nabino Toubo, continuez à s'abonner et belé na site Oyo. Sam Kazadi, chroniqueur, il y a passeport rouge, toza wana pona ba mission Nabino Nyos Obolingaka. Toza te parti primo boete, to soutenaga mission mo boete, to pangala te. O mutazo beta musique na ye, mutazo sala succès na ye, mutazo ba événement na ye, biso toza wana Elenga Congo avec Sam Kaza le nécessaire pour nous le bilan. Alors bobenga ki biso mingi pour nous koyeba sango ya brigade o azali almatera munena mboko asala pe asala kombo azalaka pe azako beta musique yango wana biso na équipe mba Elenga Congo to se déplacer qui to ya na répétition place brigade à betaka chaque mardi to yeba réellement qu'est-ce qui ne va pas pourquoi zo mona té est-ce qu'il y a bungi est-ce que ça côté nini yangwana biso to ye awa potuluka ye to beta masolo. Merci na Tracy Mbelenga motema ya Glodide Asika, merci na BM Bernadette Masengo, Nicole Zaina Mvama, la force tranquille. Il était une fois un petit restaurant Alpha Chikonda yo mutulinga brigade makasi hein vraiment pour na yope to la brigade ça bati Nathalie na pesi ndeko nanga brigade mbote. Oh, les canaux site numéro 1 et l'équipe situe à internet Elenga Congo. Bonsoir brigade. Elengi ezala pe kati na biso bonsoir. Toka bo na ngope toke na banda ko na biso quoi. C'est ça. Santé ça va? Ouais, ça va par la grâce de Dieu ça va. Brigade, qu'est-ce qui ne va pas? Un bouton brigade vraiment au Canada, aux bomba. Et c'est l'union bombe la biso vraiment donc au monde entier au bazou de la brigade mais brigade 100% générique, 100% générique. 100% générique. On a banda activation en kala mingi te na ndenge pe na préparation à concert na Maroc na zo préparé parce que les 30 juin tous en kata Maroc to kende bana Rabat ba sepela bana pays tout malgré on a malgré on bango tout photos na bango bana Tunisie par-ci par-là photos na bango pour to kumbela makambo na ndenge singeli mais ça va par la grâce de Dieu. Brigade, ça fait au moins 18 ans aux en kata musique. Et vraiment, l'élo actuellement,
musique na biso Congo ozomona kezo ki na komata to ezo ki na kokufa normal musique eza nango normal musique eza nango ndenge ezalaka ezosenga nde organisation entre biso na bakulutu kotia mwa ordre moko boye po tokende yango tomema yango mais ça va musique eza ya kokufa te ya kokita pe te tozalaka normal. Je crois aux au courant, aux ça là 100%, Obi comment 100% générique. Et ça combien de titres? Aux en a 6 titres. Combien de génériques? On a ce qu'on a 4 indices qu'on découvrir au monde. Alors brigade qui va ndékono ba frère no actuellement au bêta au monde ngeni. Ouais ça va par la grâce de Dieu. Bazo bêta musala be ba sala toujours. Le colo biso pe to landaka on ka bango ba ça. Et brigade on pose une question moroda très important. Un album Oyo aux producteurs parce que toi qui va travailler na Serge Kaim. Travailler na eza venant Pova. Il est au travail na 100% générique. Avant 100% générique nazo bimsa bonus moko ya générique to benga ngona komba bokoko. Il fallait bima bandaka là. Mais tellement na boka ki bana poto nde nazonga ki kina kwa kosola na bango. Nazo ba dédicace na bango ba coach na kati bien Cécile to sepe ya ba clip to lancer encore la ming to na bonus à bokoko. À part wana nde to bimisa single autre ça la 100% générique to lancer encore la ming te. Regarde l'eau comme peut chanter comme koimba. Elo ni poso banda koimba. Opose animateur monene. D'abord mon biso ba animateur ba pesa biso place te na kata ya mboko yo. Au mona elo repoussé ngana yembe ali au mona na kata orchestre bozana chanteur moko mais ba bengi abwaka na générique ya album. Mais c'est difficile ba mona type mo bo yali ya rumba bazo animateur ba côté na kata sala. C'est difficile. Non mais pourquoi ça ka bon? Moi aussi longtemps biso pe batala ko sala makambo ba chanteur ba sala. Ndo mona kinga na habiter il faut na la que ça de gars de quoi je suis capable ya ko évoluer pe ya ko sala parce que ba te beli ba sous-estimer rapso ba bi batala ku ba limité ba toujours bon. Yango moninga na kota ki na bina yemba. Ba to pe ba sepeli ba bi ke ba kamwe ba bi ke na simba la simba ba kolor ke semsu ba lo baté. Batala couper ba to ko négliger bango te faut toujours rappeler bango ndenge to biso pe to bois kaka. Ne peut toujours rappeler bango to ko sa bango pe na ba rumba ba yemba ka. C'est ça. Et salon nous comme on a vu non bah comme Koukou tapé dans selon à l'exemple de Kofi Olomide ouais son le roi de la forêt bah zo bois capé non bah ma solo assez bien et je peux ça le coup moi fierté dans un cas que bah sous-estimer biso pour rien du tout tout ça bah il fallait reconnaître biso ba valeur wana et ba valeur ngo na moni ngo skone na komi ko mona bah ko reconnaître ngo skone na suka mais ça peut trop tard. Regarde aux ala mission mon sans polémique aux ala toujours ouvert vraiment il y a on a linga comme cas personnellement générique autre ça là dernièrement awa je crois boka qui ba frère na obélé ba grand frère boka qui Werason une canadienne de moins au Canada de plus au Congo Ali Jabir le Bougar na Pesio Mbote na Papito Mbala le roi des Amunda un petit restaurant Alpha Chikonda na Wileri wana restaurant Kitoko pe maya kitoko il faut to melaka ils ont des oasis alors brigade générique au local au bois qui va frère no belé ba grand frère nao à l'exemple de Werason j'aime piano au l'accès moi que aux anamo makasi mais pourquoi brigade za vraiment égoïste dans le sens que non on nga ko sala featuring te na ba master na yo na ba collègue na oya tout ça la procédé d'abord album ozaki album tout va bien album na la c'est quoi je suis capable na ba œuvre na ngam bato belé ba ozela mo eroya na mo elingo bateka na za égoïste mutu tout ne loko tout en sala ka na objectif ya loko ya moko ya kinango na kina se donner à 100% à se donner et na zo bunda siko tout non yebo kabula na bato ce qu'on a mis cho ndingo za wana ko bangati fongole biso motema fam brigade ndingo za wana nanya bang sa na musique so ka bête moto a bête vraiment personnellement na bang sa na musique peut-être ko banga c'est trop dit. Bon, na kitisi yango muke nani vraiment sala ko som basé belé batu ndimara basala la musique a bien basé belé et ko banga ndé surtout na musala nga animation na tikala jamais ko banga mais na apprécier batu basala musala makasi bien et na musala ya ba musique to koti nango ezana batu basala très bien biso peto yeka ka poto sala sou bien c'est ça on dit mangana et belé bango tout ndimara bango tout tala mututu so déjà ça bois ka ba se pela na il faut apprécier so boye za ba polémique to sala ezanga tina mutuna mako nde ba tumso to zo mona ba finga ba maloba n'importe quoi musique oko
Ah, le bar pour passer quand on bim ça on peut nous sur les bandes ya te. Le bar ça. Ça makambo photo bomba ngoka. Batu ba ebinde makambo biso moto ebiti. Bon. Ton ngana ndi maka c'est tout hein. C'est tout. Attends, c'est pas bon. Stone quoi vite alinganga nandi mabatu ndenge Jobur Mbala ndenge Jack Shiki asepelaka ndenge Dani quoi suivre Seleman Zombi ndenge Pisco Prada asepelaka ndenge Bobo Promokin ndenge Aron Mukoka ndenge nani yemoro Basilenga linga na sengo wana ndenge yemoro pe nani Nelly Monduka asepelaka tango nyoso tu ndenge na sengo na vraiment na sengo ndenge balinga musique yango kwa kozala ndenge biso peto sepelaka sona sepela na moni bongo mutulola Geller Wanted azane sengo mona frère nae c'est un plaisir mutulola nani Berlet ni mangondo ba trésor ni mangondo fona za na sengo brigade yonde sangwe kenda mabe barbara brigade na ba kisi makasi est-ce que brigade mieux vraiment sambela vraiment ceux qui pona batu mbele Jésus-Christ, balinga babake ne kolosote. Ceux qui pona maloba nzambe, c'est impossible. Ceux qui pona koyoka batu, yango de soka ki na place na babaka que Jésus-Christ ne koloso. Ceux qui pona batu ba loba ke ngana zabo je suis désolé. Et brigade conseil européen ça na ba frère na ba mission o ba okota musique sika ba kanisi peut-être brigade les lots dans l'orchestre na yo donc na on ba instrument makasi et puis aux en salement kitoko o à chaque fois conseil européen ça na ba mission ba kota na musique les lots o ba ngba envier ba comme net yo peut-être ba la précédé balona pour ba na difficulté te na nzela ceux qui ba pressé simbate ba na difficulté makasi bengelanga mafura ya bada na procédé bada pe na difficulté te oza plaisir à tout on a go baka yango wana et c'est prise no bomeli biso na boro ya sika eza ba crimo ya sika la makasi bo sepela makasi vraiment tout les manto pas mona en tout cas brigade oza moulai vraiment contre oza moulai au sa sport oui na judoka na tika judo na ceinture bleue so na buka na clavikinte na ngana za muta désordre pour servir de tout ko la ezaka ba remerciement nzambe yango moni na linga ko silika trop te so na siliki franchement naza vraiment ne grandisant lingwa la barumbuzi kida grand marché marambe belengwaka yango brigade otambola na ba maître bele ba commune différent nana ba maître mais na linga kuluna ti ponga mona za muto na linga na di domaine na ngona conseiller abatu. Brigade, on pose une question. Mon site numéro 1, l'équipe site web internet, c'est abonné Bilé et Linga Congo. Et ça, un frère dans Moko, bien soit l'équipe na TV. Attends toujours comme on a eu en bien, en tout cas, Brigade, c'est mon frère. Héritier Watanabe. On est des frères. C'est ça, toute la famille. Vous avez un problème, héritier? Vous avez besoin de problème? Vous avez besoin de problème? Non, besoin. Nga personnellement, Bossala featuring. Featuring. Moi, je suis un paquet bimat. Musique a fait les soutiens. Tout le monde a musique pour beaucoup la bande. J'ai perdu 3 enfants. Ah bon? On a les Bosso, Isaac, Yami Balé, Jérémy, Yasuka bébé Brigitte en Europe. On a visité bande. Toujours bête musique, toujours cool. Avant, je connais, mais les lots sont difficiles. Les lots difficiles, on va accepter ma cambo, on va accepter. Les lots. Nazo obligé faire tinda mbongo pona boko la bana ba senga ngaboye papa iloko boye bimi vous comprenez ezo senga faut ezala naza muibité na ebinde basala ka mafiosa te eloko na olesa nango bana ezaka yango papa Wemba akufi brigade ça fait une année yango ekei elo surprise ni obombeli papa Wemba yo mutu toyeba ka eloko kande zo bima papa Wemba vie beaucoup turbine dans son gars na Côte d'Ivoire c'est papa Wemba danse après on a les li liwoyo et même la biso pepe calé et même les biso docteur Nico kinkestere mené akei bari misambo pe alkei na vendu le 24 babenyinga na tongo balobi na nga papa Wemba shungwa kufi kasi bansanza na bambula ezankoleka liwana biso batu ezonkoma mpene nzoto yoyo zero mabele ya mpamba tokotika na bokili yoka papa Wemba vie beaucoup
Regarde, clique toko boy, ya on sel papa. Yango ezobi makala mingi nazo mortaliser vie atazate to pesa mo. Bientôt ezobi manango nazo benga bokoko. Nazo kota mabanga bana poto c'est vidé tout. Nazo bongsa ngo po Even Jola sepela ndenge Gindi le silencieux. Ndenge Otiskano azane sengo STK. Bongo Stone kwa Vitos ya yoloba kuto bate. Mama Kazadi azale ya Christophe Kazadi, Christophe Amour. Il vient en maru nzaza apene sengo. Regarde bato balingi bakota na disque neti ba Sandra Nzana vraiment. On passe ba contact. Si côté. Si ko ba benga na numéro bureau ya 09 97 85 81 49. Bona bureau ko yamba bango expliquer bango. Bandelango 09 97 85 81 49 bonjour numéro bureau ba ko orienter bango ndenge ni to sula ndenge makambo ko za bien. C'est ça quoi. Alors un mot nano na bato balinga ko de bango tout na lingi bango mingi le 30 juin tous en concert na Maroc. Bosser la biso quand même propagande en ma promotion publicité zo banda lobby. Je reste quand nous la zone en kati à Angleterre ndenge Billy Mondo pour za pena Billy. Na Maroc et Isaac. Et vous allez 30 juin nous allons kuna na orchestre mo. Non que de moins 6 musiciens. Si on a bien qu'il y a un orchestre me font dans la clé. 6 musiciens. Regarde 6 musiciens. On gérer bangote parce que c'est Europe. Et on est quand même en Europe, tu peux bien. Vous comprenez? Si on a au moins 12 là franchement font dans la claire. Donc supporter ko engager engagement bango sointé. Et na bak lo wana za ingraté fona me matin plus que 6 pour permettre nga on en ango ba côté là nga ba petit besi ma bête tout ça na bango bulo to zonga ça. Comprendre? C'est important. Alors brigade na ngi tonga muke. Tala no caméra. Et le c'est pili saraote na musique na biso Congo. Oh vraiment tango tala boy ça au pas. Au moins mutu musu bodan niveau mon roté atema do finga yo. Au moins mutu musu bena yo ko zoyer ou ko faire nourrir pendant quelque temps. Mon le gana tela lobi n'importe quoi. Au salé mutu bola mon maleki na TV azo ju bola mona balusi yango azunde mabeno abimisi. Et ça m'a mutu kuta mais on n'a pas le choix. Tu n'es pas de changer en bon. C'est pour nous et là on a regretté la musique et la polémique moins inutile. Tout ça la polémique à boulot et vous avez bien. Tout le monde a raté. C'est bien. C'est là aussi quoi. S'il faut pas parce que des Mikolo, il faut pas qu'il y ait ministre, musicien, ministre de la culture. S'il faut pas qu'il y ait ministre vraiment. Yo pour nous. Là-bas musicien. Tu vois on a robi msangote. Si on a bimisa ngaba inangate. On a na pembe do vendre na balo speko monta na ndenga mabete. Moni o na ebi so ba mego chai toleli. Moni o abomi biso. Moni o amomi ba omoni o omoni o te. Oyo egoleka. Arobanga osala mabe po batu boye ba mutala e. Et osala boye. C'est des choses différentes. Tu t'en expliques moi. Vous avez marre mobile zo mara motema. Vous avez rankiné. Motema ndeza sanduka batu. Regarde vous avez rankiné. Te na za rankiné ti. Na rankiné ti. Malinga batu mingi. Quelque chose mabe ali na koza parfait na za mabe na babe salaka. Na mabe pebele. Regarde ça fait un bout de temps. Vous n'avez pas Koffi Olomide. Vous avez un style moussous. Ok pas le roi de la forêt. Vous avez un style moussous. Au salon orchestre vous avez un style moussous. Qu'est-ce qu'on a s'imposé si? Siko awa. Siko awa siko na orchestre na moko. Parce que pas Koffi Olomide na style moussous. Pas ou baki sous. Donc style nous allons au fandisi. Le style nous allons au to kende nango. Eza ngumbama tia mutu na se belela bakoko. On a baki no brigade yo vraiment on a beaucoup trop baki c'est trop. On a toute une question parce que on a makamona trop. Beaucoup ça qui cité Nzamba limbisa. Brigade po oyo lobi oyebite. Brigade Nzamba limbiso makasi. Nzamba wapi uzoloba. Au nom de Jésus. Alhamdulillah na komba Nzambe alikolo na se. Pa keli maya keli biso batu. Na komba gegete. Yo mo tanya. Na kombo ya alhamdulillah Nzambe akeli likolo na se. Asali mapata, asali batu na lolenge na ye, asali mai na lolenge na ye, asali mokili na lolenge ya linge kokoza. Yara non. Oko pesa moi message moi côté na batu ba yoka yo, soki na sokolo ba bola mona ngani no kolo. Merci na loba pona brigade aza lignée o ya musique ya Congo. Wana olo ba bonga po liboso na otende.
eza flatérité yo yebi na bekola outi tobo cité ba kombo pour na sa publicité aza locomotive pour na biso na musique à Congo donc so chez lokolo yo bika locomotive train yo ndom toyeba message nini ba journaliste to senga la bino foko lo ba vérité brigade abandi musique lelo te aza leader incontournable na musique ya lelo yo yebi na bane passé to bini na ba bonne année ba disque mso etuli ba disque mso binisi nango ba tuté mais bongama to bongamaki Sabati brigade leader andenga mketi so boy Luka place numéro tamisé babilo na yo po brigade après aza prêta biso ba ninde tout ça aza prêt na tout et affronter tout pour la musique congolaise. En plus, musique internationale, pourquoi pas Europe, Afrique, partout, bon, c'est là. Donc, Aza leader incontournable. So boy, Samokina. Ce qu'au commissaire de brigade, trop. Na lingi pe awo ibsanga, elo n'y pas brigade. Pardon? Elo n'y pas brigade. Elo na linga pa na yete ezaka rapport à un rigia na musala. Alinga blagiti. Ah, yo a flatter à ma casse. Na flatter. Obanga lubaka elo donc brigade azara basara mabebu elo linga te pas brigade. Nazo banga ete meza réalité za tricage te. Mupa ya tambola na kiti te a oye pa na biso to peso kiti. Ça veut dire marambo bien ali. Donc talarara yebela ta. Merci beaucoup. En tout cas, Hassan, brigade. En tout cas, fondé aka. Fondé. Ndeko. Elle est qui on a sepeli mingi. Oh, tu vas quoi ça? Hier, aza moko ya bapanzisango oyo aye kokota na kati ya. Ils ont tester na liboso ngo wana. Ah, porte-parole. Porte-parole. Il est vraiment na habité. Azo komisa ona façon. Yendenga za wana kala mingi zo baptiser na kombo moko bomona mokili ba accepter. Brigade na lingi ya oza toujours. Mais na idéologie toza na ngokeba mupaya ko yana ngata ndako yaki awa. Ba peko kiti. To yambio to sai nini to pesio kiti. Ovani. Otetambo yaki na kiti. Jamais. Toloba tena. Merci beaucoup. Merci na Sandra Zana. Merci na Papi Tombala, le roi des Amunda, Ali Djabir. Merci na le grand caméraman Nicolas, caméraman professionnel. Merci na ba fanatique tout au Bozolanda site au l'équipe site tout et Lenga Congo. Grâce à votre humble serviteur Sam Kaza a dit le nécessaire. Hein? Maman Glody Diasuka, Motema ya Tracy Mbelenga, merci pour l'anniversaire qui toko et les kaki na kenda anniversaire vraiment en tout cas ya boezalate. En tout cas merci Tracy Mbelenga, merci Nayo. Merci na Nicole Mutambai na Italie. Oh na boaka kaote na boaki yo. Nicole Mutambai na pesi mbote. Et na pesi mbote na ba musicien nyonso a Congo. Na pesi mbote na Werason, Kofi Olomide, Jibem Piana, Héritier Watanabe, Fabregas, hein, Brigade, Bill Clinton, hein, ba comédien nyonso, ba vide loin boy belé na pesi bino mbote. Nga mwana musala na bino nazaka wana po botinda ngai numéro za affiché wana et là te po botala kango eza po botala kango so moni keno événement mo eza na kin mutu mo boluka bo mona ka été nga mwana musala na bino na ko se déplacer na ki ko luka mutongo pe na la kisi bino Sam Kaza di passeport rouge bon mona ki to kendake pa Rio to kendake pa Werason to solo na Nicodème to kendake pa Kofi Olomide to kendake pa Waze quoi donc biso tozo tambola partout toza wana te pona kofula to ko sala publicité ga mise moko boete. En tout cas merci Nabino tout pour la critique Nabino et ça l'a bien mo nimate. Glody Diasuka la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro.